Merci. Ah, papa. Wana zamwana. Et ya mari 45 ans d'âge. Et longuezo nuna. Kasi na si maison nuna te. Et na minute oyo mutasimi charge animation zate. Kabose na faire dans l'église royaume. Kabose. Ma ke mutale que pas aller. Bon. Oui ou non, fallait aller qui Kabose na royaume. Alegi fait na succès pas international na makasi na royemba Kabose alegi. Maintenant yo baté miso batie bino na martyr lelo yo. Batie Obama, batie na les autres. Donc Obama o liaban. Oh, mais ça musique. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yango yo. Site malonga. Congo Suisse TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso koto koyoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko. Ya bino yango yo. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makambo ebele donc sepeli sabino et longola bino mo ba souci banine. Donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous. Bouloukou Yena Congo Suisse TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là que Congo Suisse TV, c'est du bio. Kuna Tobiaka ya ba chambre fois d'été. Vraie formation. C'est Congo Suisse TV. Bouloukou. Et yo kaso ya Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider. Congo Suisse TV, Congo Suisse TV. La gangi bafoué. Toujours chef d'actualité, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Carifar qui est un magazine socio-culturel, ici plutôt artiste, musicien, scripteur, comédien, partout. Profession. Mais avant d'abandonner, continuez à vous abonner massivement. Il ne suffit pas nécessairement de vous abonner, mais appuyez sur la cloche de notification. Et si Kawapi, vous n'aurez jamais notification, il y a de nouvelles émissions. Il y a Congo Suisse Télévision. Merci na Brave qui est derrière la caméra. Merci na Boss John parti à Suisse vraiment avec sa chère épouse. Merci, continuez à regarder la chaîne Congo Suisse Télévision. Alors, vous savez, le monde n'abisso à part la richesse naturelle oyo Nzamba Pesabiso, nous avons encore d'autres richesses où ils ont talent, il y a musique, alors nous avons musique. On va réussir parce que nous avons des talentueux dans le secteur, il y a musique. Merci beaucoup. Alors Lelo, Naza a un grand animateur qui a fait bouger le monde aussi, mais nous nous posons la question, est-ce qu'il évolue toujours dans la carrière Yemoko ou dans la carrière solo? Topé à côté qui pa ya motomoko, topé à Zali Kaka na ancien patron naie Kabose Boulembi. Il s'agit bien de l'animateur Obama Boni. Ouais, bien. Congo Suisse, donc il a minicho partout. Bazolandanga. Brrr! Obama, naye! Lengo, mama! Eya Boulembi yo! Yo! Ozalo koso! Ozama Dezu! Omoni yo! Soko Okoli! Charlie Malula! Allez, binae, yo, souomeli masanga. Très bien, merci. Mais il serait mieux qu'on rappelle Bisso, parce que Bandeko Baye Bio,
mais donc c'est biso na époque yo kanga ki moi Kinshasa et au sala bien wa biloko boma donc ba biloko belé bazakalara ale kabaka kabaka basu kabayuyu kabaka banani babeti mizika bien kabosa zobeta mizika bien yakana binisa yo fibo donc babiloko belé babuka mbetu fiso malule sala na yoka yaya buka mbetu buka donc biloko c'est belé donc biloko boma kanga simba boka lokolo wo donc c'est feza moulaï donc des fois ça vous fait un grand plaisir alors voir à communiquer cri nayo et captiver vraiment la population c'est ça bien hein? Ouais ça l'a bien donc yangwana rasit yangwana donc tobenga ngo ba retomber Hollanda tobenga ngo ba retomber tato kota studio donc faut créer ngo l'axe animateur faut créer Hollanda animateur faut créer Kobin Sambo qui a jeté les lododo partout là biso que toto tika ba Zambi na défaut ba Zambi ça dit que wana zangola te ba braza to sati kuna ba loba anglais quand vous dites zangola te o salizwana donc il a dit que c'était eza bangola te to kenda ba braza sati que ba yoka munokolo ba kuna za anglais ba yemba do osati que pentacle good morning finish osati oui si on ba yemba dodo. Vous comprenez des gars pentacle au satire que donc et ça musala ta ya travail donc ba jibeni tu ba yebi makambo na loba ba bilele bazawana donc ba jogo nanga bazawana donc ya loba kutu. Très bien, merci beaucoup, on va y arriver mais je crois que to betana no parcours na yo. Lelo Obama aux Obwaka Oyebani c'est bien mais Obama no parcours musical nous a Obama maman pas Boulembe ou bien Zendeni. Tenga na mona ngiringiri na beta na GBC la différence we bimisa ba teombala ba chanta misini na beti na staff London lisimo mutu na ngai lisimo pa fela nga Zauli Voama Hollanda bana ngiringi ba belo d'orchestre Hollanda ya kineti GBC la différence na staff London ndeto mona wenge BCB la maison Mesgo na nenga ngiringiri ba bomba ko Jacques banini ngoba mala lekala tremplin wana kolongwana na obeta sukala ngiringi pa fela biso beto santer azalaka producteur ex producteur ya fela biso waze quoi grand frère ya taki ba forme asalaka mouvement na ngiringi ba biso to yaka donc yako ye maneta gineka donateur biso to ya to zalala ba Diego Milito balikinga bakene keno satike kapa équipe mobo ebele tona olongwana na grâce à fait la mobo Mati Machuda yazalaki na Mati Machuda wa bambili wana zapa vile biso anti choc pas grand baisse bosi na so tellement yeba ki mona ngiringa ko yema la staff London tellement la rosala ba travail bien avia kinga aroyi banga meminga pas grand prêtre bosi ana to rosala album mo mabenga ke Panza Makita wana sela biso blessé wakaka na bwakaka kwanzale bayuba diaka mupipa ale sekele magele pa oh là là sekele magele pa et ça biloko 8 la ngiringir yeba masala biso ba comédien Hollanda yebikaka ndenge salaka eko tombe pe boye les marquis et Panzani Hollanda vela ngazo bozi pe ya sonam Aromo Lukasko ba musicien tellement la qui fait la ngiringi to kozala nae non là le marqué Panzani Zobozi pe ya sonam ngolobi abandon comme musicien pour na nani pour na faire Zobozi la faire azalaki muto bureau ya faire baroza na faire on attend le marqué et Panzani Zobozi mo Luka ba musicien to prépare déjà la cousu et retomber boye grand prêtre à quel quartier latin Hollanda, on sentit que mon mouvement banda qui est seneti et lali. Tant que quartier latin, ma sole simite kuna contre Sili et sengi sikoe aterke siko mouvement nae. Vele soso boza la ki azubiso balikinga ba Musa Maria ba mwana Kongo bana bangiringi tomo répéter la bunker na ngiringi. Hollanda tolongwe bunker toke na mimosa pa vele so jiponenze. Hollanda rekite matbiso ki ba pilier ya tongo o ya ferre. Hollanda chéri mon amour bageto bada sugidi lolo mama bomanga nelengi kasi vraiment ko wana ba biloko na ngai mais raisonner ça qui au continuer pas faire
Tout ça là sans interdit à on a Kinshasa. Il faut bêta. Oh. Tout ça là on a studio Meko. To boire bakri. Olanda. Via zongi mikili. Na cadre que a mixé ça la plan ebima. Tant comme la mikili kuna yebiga ba bureau a changer boulot te folanda fali. Ba bureau ba kanklo sambi. Ba ebise yo folanda fali nenge fala ça là qui la trois chemins. Faut boire aussi l'animateur mombo ya poto, bobo ki bino mibale. Arosa masala biswasi. Babo ki ça s'interdit. Tanga yeboé. Ah, Baba lo lembisa yo. Bakri nanga fallait tikala la moni ve moi boaka ngo ah elimbisa ngesenga na vana na pale Olanda papa ndenge salaga boseleo alongwe toye to intégré seleo Olanda toye la makambu badodo ba makambu ebele siko totali siko ge ah mouton toye to travailler ye mo wa boaka no bakri ala po sortir que la batala goûter. Vous comprenez? Si la vandi bonne pas fait nanga kabose biloka boma Koko t'as pas à kabose, ça a été facile. Et ça arrive facile la kota on a sima mutu. Mutu amemaka ngakuna et ça va faire un moment vendre la limane chora mambri de Bundes. Azalaki producteur à kabose, il va produire la voiture sans moteur. Si on a fait nanga, tu retambola comme net pire petit jika. Olanda dans la tika benandu le pelo sati otamona na jika olata danger petit morobo ya bogar boy ya bien zola tata mona la jika si on vient ngozonga miki la bisinga me petit ah si ko to rumena si ko yo musicien si ko on a poso caisse c'était ah viena salani si ko tag la mona kabose ayaka na flat amati likolo ba solo la rabive me wo solo la pe na kabose na ya mouvement. Les jours où tu as l'aéroport vers Zokende, à Solete, Kabose, na petit moyen la répi, à ça la test, Hollande. Na kenda na bon marché, wana, Vage Mikili, Kabose a négligeable, les rares, oh, moi la bitinda, Tambolagana, les Gadjika, Moudalati Bagitoro, ma jaboya, sans boaka, Hollande, mon net loisir. Premier jour, Nayaka. Aibi singate yaka mukolo musutana ya bova matira na produit mamona makamuna e babimislanga 15 animateurs na beta bakona son corps oh koto siko to la créa de voyage jouer ya ba générique. Quel était le premier cri au yaka nango jowana pour convaincre Kabose? Wa taba bimislanga ba animateur na la crimo bo wala c'est aussi na créer un crime roboé tango baluba ba et pour moto zanga la Kinshasa te so tato ko mona ke ba moto moko ta baluba mo la moto inspiration ne yaki Olanda hey batatu ba yena moto aleta la baluba ba yena moto e sika ko pa kolanga buzobe Olanda bana komina Kinshasa bazuit ozoro pa kola so tala kuna so ya wana so ya combattre nga so ya combattre nga public ye mabotika ko pa kola e buzobe kotola bete ti to koti mouvement papa to kuté banoko donc ti to ça la générique ya biloko ya bomba kasi de voyage ya ngwana ya ba générique koto ya kisiko kete ba générique bandi na mouvu. Donc très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup madame messieurs Bandekotou boza na Belgique vraiment na pesi nombote pe na kena France kuna na Châteauroux hein na pesi Noël Boyembe na Creyo na pesi Iguette Mokom. Alors là c'était le parcours au Yayo au maman au foot là. Oh, mon foot là. Est-ce que vous comprenez les questions à Tunio? Ah, voilà. Moi, à la race remis responsable à Bimara. Na Tunio, au foot, la carte de vos parents. T'es la zone dans l'andaku. Non, mon raison au foot, non, regardez. Mon a tché déjà dans la d'abord compris déjà que dodo. Mikolo dodo, t'es. Allez, binana dodo. Toto, on a envoyé. On l'aurait pas boulé. Parce qu'on a vu au Longwa qui. Boni Kinshasa, la capitale. Mikolo Doza, ah, Kinshasa, la capitale. On les a s'arrêtés ouverts. Tokendaki, to mega iko foot là. Yo mon était dans la zone l'orchestre, batala ko bisu super basalaki, bazonga la orchestre. Très bien. Voilà. Donc on a problème avec ça que aux zongi ndako. Mais au longwa ka pona ni parce que on a vu na yo. Au longwa et l'on est raisonné. Te zagela ba problème ndako nyonso to alaka cha palais, ba problème yaka.
Olanda yaki problème ya ngana papa ngana leader la ngaka bossé na minute wala ba mes attentes ezalaki makambu ekosi mesute na presse comme neti donc babenga ngone nidi donc coïncidence mobo ezate donc mo solo batala ko mobo neti a limiter yo a diminuer nga et c'est ngana longa po ba comprendre pe valeur na la sima tala longa la salo caisse la sima ngam mo monaki pour ça bête ba générique ego sur le souté to yaki to sala ki sirete ouvert to là ba jipeni tout ba sala ki on escalier et ya boule be escalier tonganga bona mata te wana ke kipete na taiga minduki na place ezui ezoka pe na papa besoin moi la bête papa c'est pas normal c'est vraiment carré tellement peu ezoki pe na papa totalaka arrêté Olanda donc il a été photo songa okala nesenga ke photo soigner to songa ndako lelo na zongi cheveux na ngai lelo Bandengo zongi Constantine osali na mez nanda kuna kala oyo ndaka papa osali Constantine te ngata la zonga ki ve manga motema kofunga ma ebi ko Obama ça c'était soda Obama bundaka Obama ça c'était guerrier ko zonga nga ba yam so ba l'orchestre ba sepela kité on a lo ba na vérité ba sepela te ba ko yima ola ngata na yaki la kutaki déjà ba préparer ba générique na bango o te président ya zongi ka bo bo ki se fo fina président bise bango ke lo mo fo boyeba Olanda Obama za animateur oyo parmi ba générique betala mboko ekanga Obama azala na kati botiko Obama abwaka na eloko oyo o comprendre abwaka na eloko oyo to pese bino batala ko bozawa na simane to pese bino ba libongo ba lufu bobwaka esimba kite botiko Obama Olanda lelo dodo soki bolingi musique bana baye ba yambinga ponza mema lo baki kibo konja likole fani paba babana we alenga lule mama o bifini tunga lula yo do pesa sala reno deuxième fois abilelo bolongi singa na ebisaka bino ni idole non na ba animateur ezara na muta inspirant pour ndebo ndoroboa wa ngala sangisa 3 animateurs na so Big Liton na so Juna Mombafu na so la somono yango sala ki Obama ozwa grand frère no asala au te Bercy okaka ipari amuta encadre ya Bercy ngane una cadre na rien na oriental olobi cadre nga ngata la pesa mambo bangingi ala kata mutu tanga kombo wana Bercy papa wana za mwana Olanda kochaka ete mutabeki abeti libanga yo kanga bele la sirete ouverte tu la bête qui sirete Olanda suko longe mbriage mutu senga zonga nda azonga ta utagi na bise papa azonga una ngala zongi ndako yo bezonga nda obeta mpangi te tozabana mabele tosa fierté mabele mais soki mutabungi fo sirete ouvert équipa qui te et qu'on soit moutonnion toi qui la qui nga boîte total ça qui minu qui boy total ça qu'on a élégé ça Hollande t'as de mettre premier hobby Hollande très bien merci Obama ndengo mona kana musique lelo na ba animation na simbi charge animation lelo na ki lelo te na minute oyo mutasimi charge animation zate ba vie bazalaki to pesa mo respect ba Big Liton ba tutu kalouch ba chata misini na moni souvela le chata misini après 15 ans na oyo biso la ki souvé mikolo na kizebuka wa ba de match mais ba biso ba maman toye wana ndeka ba kilelo ba dodo donc choisate donc animation dans simba na minute zara ke oye opusi kiti mupanzi oduso iyo ndima ke mutalekyo bazali bon nakikala take ba doyen bazali mutu na kilelo no mitala Obama na kole mutaleki ngazati mutaleki ngazati tala bige ba doyen to respecter ba doyen ba mbiako to lobby ba Big Liton ba tutu kalouch ba chata misine ba nini Hollanda vous comprenez mais
Donc ceux qui maintenant yo baté miso batie bino na martyr lelo yo. Batie Obama, batie na les autres. Donc Obama olia bango. Oh, mais ça musique. Boulot la ngane muté relaxa kete ya l'équipe bango Hollanda. Vous comprenez? Yangwana ya musique. Hollanda mutale kinga tenga la diable de Tasmanie Obama. Jamais la rata la mboka. Vous comprenez? Soto kutani biloko boye. Hollanda ba kocha bambongo ba che podio mo ça va pas to kata makambo. Ça va to so ona o to cha ba betana. Très bien, merci beaucoup Obama. Continuez à vous abonner massivement à la chaîne Nabiso. En tout cas, appelez-nous, les numéros sont affichés. Wana tozana Obama juste grâce au fur et à mesure à vérité oyo yaye. Alors, quelles sont les relations oyo zalanango na d'autres artistes animateurs comme yo? Est-ce que ça allait très bien topé nin? Te na la relation là-bas na mai nyonso kitoko. Hollanda bamasa tu bala orchestre to la bonne relation na finga mutute na budaka mutute Obama za animateur batutu ba yebi sa play asola bien sa respect so mutu na bungi ndenga la ele mandu ba ya tu bala orchestre bamasa la biso. Mais lorsque olongora pa papa o kenana ma o me refouter là ezaka na baba leader mo ba star pe yo ezala pe te la poste là que l'orchestre mususu mais la lenga ngamo na sala na tala na star o te Ogite nazalaki ezalaki kutu kolonga pa veaki déjà que là que l'orchestre on amba mbala moko baba isala na biloko no mobo na nous peut pesa neti pour moko boy pour sala nini oya peut pesa mo nini te Hollanda tala sele makambula nga comment qui fait comme la poste la nga Hollanda et comme il a son ndako la nga moni que la songa qui parlait donc ndongo zongo zo préparer ce qu'on ni ozo préparer dodo. Ouais, dodo on a déjà sortie officielle déjà. Na musala ngeza animation dodo yango ekangi deuxième générique via azala banzembo ba chanson bimisa na la pesa minduki deuxième générique ezala na ya Marie 45 ans d'âge donc base les oya lisusu ya Marie 45 ans d'âge ya Marie 45 ya Marie 45 ans d'âge elongezo nuna kasi na simezo nuna te kaka boye na bomira la boye ka muke flash ka obike bino ba animateur on vous reproche plus bo kenana ba immoralité moko bo na ba insalité pourquoi ça tes insalité te pesa rara toli ya Marie 45 ans d'âge elongezo nuna merci maison nuna te donc fallait pas sa responsabilité que génération à génération donc il sert à boy rokende vous a dit na baleki boya la sima bazo le karawa la vieillesse c'est là que sert ça là tanayo âge na yo Hollanda vanda na ndako libala sala ni mais yo lingi kaka génération baleka wana et aka conseil ouais. Voilà, merci Obama. Source d'inspiration no ezaka nini le kofandaka obiki po bwa s'inspira na nini na kisi tope na nature parce que mi baronga s'inspira na boye ngana boye misuka moi fa ningisa pungu est-ce que kisi bezaka na musique te première kisi na musique ya no boulot travail d'inspiration rosa la kisi belé wala klama lunga te ocha confiance na kisi yo mona ke batalo ke ba beta banza do boki kribo esimila ngote do fo boulot nano ngala za moto la vivre na social ne la vandi bo ngala monde na mokili yango ngala osala nini ezo inspiringa donc ça yo s'inspira plus na nature ba réalité zoleka ba maya no ochaka na biloko nzaka ndeni bon exact vanda bayaya Hollanda to travailler Hollanda tala sala sirete to vanda na ba jipeni tu na ba jeda ba bilele ba patuting ba salaka wana nango toraka Hollanda ba pesanga yangala ya hotelili oko pa foso kenango bo naza mutu na kozapela batu pe pembelite ya nango pe boya nango pe boye donc tango ya epesi pe makam ouais. Merci beaucoup Obama tozo ke nabiso muke na suka entretien nabiso mais Mutuna moko eza au répondre ngana oui ou non. Donc yo ko se justifier na autobikara oui ou non. Kabose da faire dans l'église. Kabose na fali. Na succès makas. Ah. Venezo aigle, elle est tout zambit.
Toki Aigle, ba beta biso 5 fois, biso tout ba 2 fois. Mais fallait ba beta ba 10 fois na ba Zambie. Hollanda. Roi d'Afrique, ye wanat. On a bega oui ou non. La bandeli question na yo baka oui ou non. Soko bi non kayo. Oui ou non, fallait l'équipe Kabosé Royemba. Alegi fait na succès pas international na makasi na Royemba Kabosé l'équipe. Voilà. Oui ou non, Kabosé na ferry bayo kanarate. Bayo kanarate. Ah, na ebité hein. Mais ba uta ko to mon maison merde. Oui, oui, ba conflit bazay nango. Ah, na ebité. Le bibi ya le bibi. Ah. Musique yango politique ya tata pe la cause basolo la bango. Tata zapangi ne ngala bi wana zapangi na ya chabwala mbata mayombe na ebité Hollanda. Les ba guerre musunga na kokota rangote parce que Kabosé la faire ko to ba uta ba biso ba tata to zalaka te. Hollanda ba beta ba Zénith ba ba pordon mo total ba écran total ba nostalgie na chaîne avec de la forêt. Total bandule bakamfufu au senti que faire azawa Kabosé za la cause ni babina sokonga ba masola koti na mona ba mabe mo tato après ba 3 ans ba 5 ans ba rosoani modeke koto ba za ba mbale ponga na isalanga son donc musique yango politique koto na penda na ebité wana za ba faire na bango. Très bien. Voilà, merci beaucoup de commencer na Souka Obama programme za nini mouvement bozana kinanu. Pour voyager ou bien vous répétez wapi tout ça. Ouais, dans la mini shot on a tournoi en Afrique. Tu as ba Zambie, ba Bandola, ba Lusaka, ba Zanzibar, tu as les 14, tu as beta Saint-Valentin kuna le 26 to songi bo le 25 to Angola na compte ya vela so Paulo to dilo. So to ye to zongi ti ba uti to beta tourner Europe, Turquie, Grèce. Comme moi, ti Paris, donc on a mis la Trozwata, mais on a vu la boule, on a photo de 10 mois. Vem na la posta to fana na 10 mois. 10 mois, donc vem na la idée que to fana na 10 mois. To sala ba son kuna ba clip musu kuna 10 mois wana sima to zong na biso kin. Wa. Très bien, tout comme la Souka, ni no koko bi sabafan tout balandu à travers le monde, mon numéro de téléphone de Rosala bien, Bazolando. Ouais, donc na pesa motre internet union so ba ta l'émission on a mini choto la dodo ba consommer dodo mikolonde dodo purification talaka na la gospel na animation na sala mate Hollanda na la gospel na animation soki bolingi musique boya Hollanda donc on comprend ngote Bose sa komba ya mama nganga oyeba tata lenga to ye doza na kisi Hollanda doki kolanda ko profondeur te pour des fois te donc mikolo eza dodo donc to consommer dodo Hollanda donc ya ngwana mutesala ta donc ba programme na to beti mikolo to lakin ba répétition de zongaki to ça c'est presque à Savubu direction Gambela, Khartoum, c'est presque à Savubu. À diagonale, na Mboka Sika. Place banda ok ba répéter avec le manda la ngambo bisoto la ngambo to zawana donc bilenga dodo so vanda wana chaque mardi jeudi bajika outi partout le monde entier wala poso découvrir Kabosé représenter la kin tozana na kini awa toana na batourno na silité toana na batourno na nous donc tozala wana donc numéro contact Obama on a la poste contacter babenga na plus 243 89 50 29 111 89 50 29 111 na pesi ba mbote na batu nyonso surtout ba o ba soutenaki biso la Zambie ba masala biso ba jogo ba somba ba na Zambie na bosalite Musée Katalai na bosalite jogo ya gogo Lewis yasa donc na pesi mbote na mama Jeanne Ramazan na ngola na mona fe na Libanel Magangu maître 54 tarobo motasimba ngola na lufu donc bambote la bino nyonso donc Obama eyo donc yangwana. Très bien, merci beaucoup madame, messieurs. Le plaisir a été pour moi de recevoir sur ce plateau un ancien nouveau.
animateur, il y a Boulembi Kabossé, l'homme de voiture sans moteur. Oui, à l'époque, sans toi, voiture sans moteur, est-ce que Nako Koma, attends. Alors on les salue. Merci na boss John na partie à Suisse. Merci na Banderonos. Merci na Yopé parce que je crois qu'on peut se temps na Yopé na toujours à pied levé. Merci beaucoup. On a dit dans les licolo. La guide boulot ya musique aneti mbila donc besoin dans les prévus donc c'est une photo que l'on peut dans les prévus. Merci de nous passer ce temps, que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est pas la première fois. Prochainement, tu reviendras sur la Congo Suisse Télévision. Merci na Brave qui était derrière la caméra. Merci na assistance Nyonso. Oui, merci beaucoup. Donc voilà. Alors merci, continuez à vous abonner massivement, chers amis, chers internautes, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Merci à toi, des big boss, boss John parti à Suisse. Merci na sa chère épouse, dont j'étais un peu le nom. Merci na Majolina, hein? Majolina, merci na Apocalypse 22. Voilà, Majolina Apocalypse 22. Merci aussi, bienvenue Kamba, voilà. Merci na bienvenue Kamba, Apocalypse 22. Merci na Bandeko Nyonso, Noël Boyembe. Kuna na Crey na moni Gets Mokomo, Thierry Champagne, Dadi Boyembe na USA, États-Unis, na pesi mbote susu na Héritier Iboula, mon ami, qui te bénisse. Merci na presse le padre Ferregola, je crois Orligola, je vous salue. Alors ceux qui nous aiment zongi tenga na binoto kutani prochainement dans un autre numéro, mais vous s'abonner massivement à Congo Suisse Télévision. Désormais, Jimmy Boyembe est avec vous. Merci.